po ezali awa ezali kamoko grave nayebi te soki solution nini ezali wana likambo grave ya yo etali ngai te soza problème eza grave yanga mevanda na nbe ovanda te nasoka pongi na ovanda makambo cartouche azoloba wana eza makambo ya yo te sala makasi ko papa il faut loba ntina bajournal bakoma il faut publier yango bakoma mpo ezalaki ya biso mobali lokoso opandisa yango epapasa yango ndenge nini naexplike ser ndenge problème eza yango te problème ezali wana toluka nde tosilisa yango na mokuse omoni ndenge nga nazali awa nayebani na bato ebele tokoki kokende nayebi tata moko soki tokepa tata wana olie kuta ezwa ata temps ya kolobaki oboye na boye kaka mbala moko akopakolaka mwa poussière moke kaka na motolu esili elimo nango yango yo vraimen natuno nano natuno na lelo pardon mpo nazwa occasion wana te yango yo makambo nango ozokotela yango atankeki baza ser na nga ser na yo aza ser na nga te ser na yo me ser na nga te ata naza na zemi na nga papa na nga aza na mbongo ya kobokola yango etali yo d'abord na oyebisa ye eza kuna importance te bodisi mosi babengo na ndenge ya nini nini yo omoni makambo lukeli nga na kati ya ndako cartouche ye moko akolanda nga kopelisite nga papa olobi nini nanaza kolanda nga nga na mbala moko epui naza kolekela nanga mpe kasi ngo nalobi te mais yebaka ngo nazobisa ngo ja papa na nga 1.3 bakisi na biloko mesana boke etala yo na ndeko no naza ozolanda nga yo moko pia ede nga na mbongo minerval ede nga na batransport yo moko ozolanda nga estce na ner mpe eza nga te na nga na ede yo me oko Voilà. Maintenant, c'est le repos. Hein? Le problème. ngai nazalaki na problème moko koyebisa yo mais nazalaki kobanga omoi na restaurant ere moko boye nabengi yo ti otuninga problème nini nazotalokaka moye nalobi eza te obi chéri problème mutu akreaka ngo problème moto atulobaka solution ezali kaka mutu donc tu n'as pas à t'inquiéter mosolango meme nsima yeba problème ekeseni problème eza na kati ya ndako eza problème moko ebandi kala nga moko nazobanga so mozosalanga mpo nayebi na ndenge oyo tombokaka wana ezobangisanga non bon je te promets que nakotomboka te nazala calme kasolo bana ezaka pasi omoi ndenge tofandi na ndako oyo nayebi te moto na éducation na ye moninga ndenge nayaki na herve ozomona mpe éducation na ye eza ndenge mosusu omoni mindondo mpe éducation eza ndenge mosusu soki ngai nalobi mwana asala boye mama mosusu azali awa azopekisa alobi te mwana asala boye tasala ndenge mosusu nga mpe nakoma kotika e soki mindondo alanda mpenza éducation oyo ya ngai malobo oyo nalobaka na ye bele mwana wana azali bien mais sikotala situation nini mindondo aza nango na kati ya situation wana mpe lisusu baye koloba na ye akende kokosa makambo akende kotia yango na nzoto ya motu mosusu likambo ezopesanga mpasi nde yango wana yo mwasi soki ozali na zemi bokokende okosela motu eza lisumu monene na miso ya nzambe mama nzele moto asambelaka azokoka koyebisa mwana ketanga nkombo ya motu boye ezopesanga mpasi nayebi likambo esali sanza misato nazokoka koloba no te sheri donc mindondo azali na zemi ezaka ndenge wana kasi olobi na ngani soki okomi kotomboka boye situ bakozwanga mabe te nga moto namema makambo nyonso mabe na kati ya ndako oyo
bakamati kombo mwana mbala bato baye kotia na kati na zebi so chéri eza somo oyebi mutu oyo azokosela makambo ke veni wana eza ya mutu wana alobi eza ya cartouche mwana na yo Mindondo mputaki dia non ça va ayo benga Mindondo koye kusanga situation za nanga Combien de mois? 4 mois. Vous bango paix. Vous avez dit, venez ici. Venez ici. Apportez-moi une gambo. Apportez-moi. Apportez-moi une machette. Mbeli. Oyoki? Machette. Papa qui vient? Indolo. 4 mois. 10 mois. Ma fille, tu te rends compte? Qui vient là? Yo. Ah, vana nini? Papa, c'est un bébé. C'est un patron. Oh, mbele nini koyana? Na yebi kama yo za kana punga telemena. Toujours vraiment ko bena moni mwanzambe ko takati na yote. Ukitanga satana pembeni na yo solo wana. Hein? Ah, te boete. Yo. Boete. Yo. Oh. Makati boete. Papa kile koyana masheti. Yo antima kamnyoso zole kana ndako nyoso ezana nezali yo. Hein? Soki yo ponda ko mitsana mtata zala kambe mwana akomi boete. Tukoli ngoma tsaso tanto mtu kwa bino watu sambela ka. Kubana sasa tomoki boninzo na siri kama kamyo so yeye ndio mwana. Yo kende. Yo. Tika kama. Yeye hapa na yo. Yeye iko nukela bato na kama. Okeme mandeko na kwaje. Hakusema simba kama. Ozalaki temwe na place wana. Moto mtu sote ni sate. Écoutez. Sabi na tosimba ka Biblia ngo. Biblia simba lango ka ndenge wana. Asakala simba bonne ko. Yo peko le saka na somba Biblia. Nikono so mbali kama motema likolo ko se tranquille te shiri fanda fanda se. Oyanga ndeko pesa yo ya ndeko pesa moza yo ya iko bomisa deyo. Kote otumakele kana mtetema kwa nzani yanga na kwa mimona aga yo ndio mtu. Otoni sasa otoni. Yo ndo boti bango dusu basa wapi. Mafuta tondio na libumute ya bero yo yiba ka mikolo nyonso na frigo. Mwasi mbo biko tia mubali aleste, mubali mikolo nyonso kaka ifa tomboka, wana lobiko oya kilibali. Shiri shiri. Ça va. Belanga Mindondo. Non, Belanga Mindondo. Nazali kama moko ya kuyebisa. Papa Kibia. Benga Mindondo yo. Utomboka lufi. Non, c'est fini. Fini, hein? Basi nisuba kota kana mabala po tika kaka kote kaka azar moko boye amikoti sina libala. Na yetu na ndinga kufanda na mubali te. Patron. Non, maman. Papa. Papa qui dit. Ça va, ici. Mindondo, je te donne 48 heures. 48 heures, oui, sangai kombo ya mobile ya mukumba ozanango. Oui, kinga. Kende. Ça va, c'est fini. C'est ma carte. Mindondo, ma fille, ni solo ya tata na mama, tata na mwana, faut à la sincère, franc. Nakosengo liboso bolimbisi parce que l'autre jour, j'étais monté, je m'étais énervé. Excusez-moi pour cet énervement, pour ce comportement. Allez, na tuna kio likambwana.
Mais je t'avais donné une échéance. Une échéance de 48 heures afin que tu me dises l'auteur ya mokumba oyo oyo ozali nango. Échéance yango lelo. Banza okufungulanga motema ngai papa na yo ndenge nasengi obulimbisi ndenge nazwaki colère mokolo wana. Je t'écoute. Papa, omoni kandi nayebisaki yo moko wana naza so mwana moke te mpona akoka kokosa ou bien kobunga moto aza mokolo ya zemi nanga. Nayebisaki yo moko wana ki eza tonton Cartouche, eza moto mosusu te ezaka tonton Cartouche. Je sais ma fille, hein, je sais que bayebisaki yo kombo wana, je sais, mais kolandela yango te. Maintenant tu es en causerie franche et sincère avec ton père. Donc, le verranga à la vérité, il n'y aura rien. Il ne veut pas réagir. Je veux adopter une autre attitude, un autre comportement. Maman. Omoni papa makambo mingi eleka na kati ya ndako oyo ata nayebisi yo solution ya malongi ezwama eza te mpe ondima na yo kaka te na ngai nayebisa oke makambo ebele elekaka na ndako oyo mama bomengo asalaka biso so nayebisi yo yango papa okosepela nango te mama bomengo na misu na yo aondimake non takotika kopesa mbongo mwana mbongo ya classe akoke classe soki obimi mwana alobi ke etali ye te eza etali ye te amonelanga mpasi ye moto abota ye nga biloko ya ndenge wana okosepela nango te. Non maman nandimi te, tu vois kopesa mokolo mpo mama na yo bomengo apesi ye eloko et que akomisa yango epa na yo te, ça je n'accepte pas. C'est du bluff, hein? Je ne voudrais pas croire ça. Et puis maman non bomengo c'est une maman respectueuse. Fozanaye na beaucoup d'égards. Azali maman kola ba maman nyonso. Je ne vois pas pourquoi makambe nyonso kamati yango opesi yango na mambo meme. Oya malamu kamati opesi oyo mususu wana. napesi makambo mabe ndenge azalaka mpona misu nosaka hypocrisie so totikali biso na biso papa Motakidia, regardez à la porte là. Non, maman Bomengo azali likola ba maman nyonso. C'est ta mère. Donc moyena loba yesu sizali te. Tu ne peux pas. Ah. Bonjour mon cher. Comment? Ça va? bonjour papa. Oh, bonjour ma fille, ça va? Ça va très bien. Bon, cousin là. On peut présenter au cousin là. Bon, vous pouvez vous mettre. Oui. Ça va? Ça va, ouais, mon cher. Enfin, ça va, je maintiens. Rien à bien, mais C'est maintien mon cher. Ça fait longtemps que vous gardez comme un motema. Hein? Yosa Mungai. Présente Naya mon cher. D'abord, pour un premier temps, je suis venu te présenter mes excuses. Na ndenge tozalaki na comportement jour wana tozalaki na baéchange de langage na mwasi na yo tout ça mais naza na intérêt moko wana te mon cher. Il fallait nécessairement intervenir na likambo nga naza komona clarté yango na intervenir comme il frappaki yo emetaki yo mal à l'aise yo na madame vraiment namonaki nza nakosala examen de conscience asalinga bi te asalaka ndenge wana te. Mais moi je croyais qu'en tant qu'ami okokozala on comprend mais j'ai vu que c'est la faute de faute mais je présente beaucoup d'excuses. Vous allez bien foyer ma présence ici vous allez léser c'est à léser madame Asilika et tout ça ça va vraiment pardon mingi laissons tomber ma campagne fait les kaki je ne suis pour rien en tout cas. D'accord, merci Dinga. Le que nous sommes ce qui est, c'est entre nous les hommes, ceux qui coupent ça, c'est nous, entre les hommes, c'est bien, merci pour les excuses. Je vous les réciproque aussi les miens parce que c'est là qui peut
na montaki pe mokolango colère que ezalaki ngai je te présente aussi nos excuses c'est réciproque bon mais olobi na nga cousin oui c'est mon cousin ndenge ozomona ye wana il a un problème mais comme c'est mon cousin je dois nécessairement te le dire le cousin d'un ami est mon cousin voilà c'est ça la vie donc il est fiancé azobala mikolo il y a longtemps la fiancée ça fait 6 mois déjà 6 mois hein 6 mois donc alingi abala bomoni que par invitation moni yo za na imprimerie oui bon l'invitation il a préféré qu'il y ait des invitations à double battant oui voilà oui et puis na cliché il y a photo on a pendant loko donc service na on a communiqué c'est ça c'est un petit problème là tu as aménager point de vue nabiso dès le départ je crois que je ne peux que ce qui est moyen d'aller je ne peux que servir un ami je ne peux que servir celui qu'on me présente oui en tout cas il n'y a pas de refus oui na mona ki que na ki notela ba imprimeur mususu non wana lingo pesa ce qui na yo ngo na bino na web saka moninga na ngapo mais vous êtes fiancé depuis 6 mois, vous avez dit 6 mois, oui. Est-ce que vous avez, comme on veut préparer mariage, vous avez déjà un parrain? Oui, j'ai un parrain. Vous avez un parrain très sérieux. Cousin, oui. Tu l'es de classe. Ah bon? Non, toujours Gafura. Mais qu'est-ce que je fais? Attendez. Bon, combien d'invitations 200. Hein? Le bac 200. Le bac 200, enfin, en fait, il faut 150. Mais mon indenge biswa na mboka suki ba invité yo et na coco et na la famille large. Le bac de 150, on peut aller jusqu'à 200. Non, je vous fais 500 invitations. Ah bon? 500 invitations. Mais bisou toi na place à 200. Non, je vais vous expliquer. Je fais 500 invitations, je prends en charge la restauration et la boisson. Ah bon? Et l'endroit. L'endroit, je vais moi-même choisir et je vais vous le proposer. Parce que je me porte parrain de votre mariage. Voilà. Ça, c'est une aubaine. C'est un nombre d'affaires. C'est une aubaine. Quand on a les moyens, il faut les mettre à la disposition des gens. Mais qu'est-ce qu'il fait du premier parrain? Je t'ai dit, il faut le déplacer. L'oublier, quoi. L'oublier. Mais comment? Hein? Ça va comme ça? Bon, ça va. Hein? Ça va. Bon, il ne me verra plus. Voilà. Je vois que le bon Dieu est grand. Hein? Ça me paraît pas facile. Il faut proposer un esticate. Non, moi je prends la paroisse la paroisse c'est vraiment vaste. C'est mieux. Parce que je compte inviter l'Oké Jazz et l'Empire Bakuba. Ah bon? Il y a des emplacements. Ok, Jazz. 2 orchestres. Ça me paraît trop ronflant, non? Non. On a les moyens, il faut... L'Oké Jazz et l'Empire Bakuba. Oui, mais on a les moyens. Il y a des orchestres religieux. Les orchestres, ça ne manquera pas au début, hein, c'est pour l'entrée, enlever des rideaux. Dès que vous quittez l'église, on vous reçoit dans le bar ou à l'endroit avec cette musique religieuse, la chorale, tout ça. Mais, enfin, puisque c'est à vos frais, voilà. Quand tu dis OK Jazz et Empire, donc l'OK Jazz c'est pour les... C'est pas n'importe quel orchestre. C'est l'orchestre des orchestres. Des grands. Et l'Empire Bakuba. Alors là, la génération. Mais non, Nzambe aza makasi mon frère. Yo kasi na mema jo pomba. Enfin, ça va. N'est-ce pas? Voilà, c'est acquis. Alors, je choisis Stade Camagnon. Au Stade Camagnon. Avant qu'on nous joue, le banana de mariage, na Stade Camagnon. Décidément, on n'arrête pas le progrès. N'est-ce pas? Comment? C'est bon comme ça? Donc, moi, j'inaugure le stade avec un mariage. Mais, tu ne vois même pas le décor de la maison. Ce n'est pas n'importe qui à Outanango, hein? Nous sommes la même chaise aux années. Oui? Oh! C'est une commande de Papa Commanda. Voilà. C'est pas banal, hein?
Oui, Enfin, on va s'y faire, hein. Il n'y a pas de problème. Bon, yo. Allons-y pour le staff. voilà. C'est fait, je m'occupe du traiteur, de tous les traiteurs pour tout, hein. Et le reste, vous vous occupez juste pour distribuer les invitations. C'est 500, hein. Les familles. Moi, mon moyen, on peut laisser les Tu familles. t'occupes, oui, de la famille. Oui, ayo. Restreinte, famille large, tu t'occupes, tu leur donnes les invitations. Comme ça, on va faire une 100, 150. Ouais. Le reste, c'est pour les grandes Donc la autorités. famille, c'est à la parole. À votre charge, à la paroisse. Et le commandement. Pour les manias, pour les grandes personnes, je m'en occupe, je fais tout. Ça, c'est Camagnon. Ça, c'est comment dire. Au buffet. Bon, c'est dans 2 semaines qu'on peut faire. C'est dans 2 semaines. Oui, ça va, ça va. Il n'y a pas de problème. On a le temps, largement le temps. Il y a pour ça, c'est Bon, alors, Gana Moni Tokutana. Pourquoi pour. Non, mais je vais là. On retrouve plus le roi, cousin déjà, à s'apprêter, oui. Voilà. Photos d'ara comme ça. en contact permanent, comme ça, c'est quand même. C'est ça. Cousin, ça va comme ça? D'accord. Ok. Allez, au plaisir. Merci. Bien, Mon cher Doudou. merci. Tu beau ça, ma kanda, mon cher. Il est pas mal. Ok. Hein? Bien. La vie, tu dois arranger une Yedi ça, ba maman bana, bazana, bango calme. D'accord. Makamwana kanda ici. Pas de problème. Ok, bon. Dina pourquoi? Allez, au plaisir. Mais, dis, Inga. J'ai oublié. Le outil que Inga photo, que je dois mettre dans le cliché. Oui, justement. Cousin! Oui! Ah bon? Ah! C'est encore. Bon. On allait oublier, hein? Quoi? La photo qu'on doit mettre sur l'invitation. La photo, oui, j'avais quelque chose là. Ouais. La photo, justement. Ok. Bon. Mais Inga! Oui, mon cher! J'en ai un compte? Oui. C'est quoi? Oui. Mais nazomona comme il se confite. Mais ça, c'est ma femme. Hein? Cousin! Oui! Toi, tu as même des photos. On l'a extrait en qualité. Hein? Oh, c'est qui? C'est Bomengo? Ma fiancée? Non, mais c'est ma femme, Bomengo. Moi, vous vous rendez compte? C'est ma femme ici à la maison. Vous la connaissez? Mais oui! Bomengo, non? Mais c'est bon, Mengo, c'est ma fiancée. Mais toi aussi. Ah, dis, Mais en fait, ça fait 6 mois qu'elle vit avec moi. 6 mois. 6 mois aux Anaïs, vraiment. Oui, mais tous les jours, elle vient préparer chez moi à midi. Ah, allez, comment l'extanga était vraiment 6 mois, même sur ta femme. Ba week-end, yo yaka kolia bafumba. Mais yo mtalama. Allez, dis. C'est propriétaire d'Akul, maman Banaya. Oh, c'est toi aussi. Oyo. Mais oui! Mais moi, je suis coûté na boue 6 mois, donc, vous avez dit mais oui, moi, écoutez, j'espère que je ne suis pas en train de rêver. Donc, tu ne rêves Bomengo. pas, Bomengo, moi, je me bats les donc, ça fait 6 mois que vous en avez ensemble. Vous avez dit qu'il y a 6 mois. Oui. Vous en avez. Mais ça fait 6 mois qu'on est fiancés. Mes parents et les siens savent que nous sommes. Baye Bani. Oui. C'est ma femme à moi. Moi, c'est Mais je vous dis que c'est ma fiancée à moi. Mais ça fait 6 mois qu'elle est fiancée à moi. Tous les jours, les week-ends. Donc, bakumbo nyonso nga naza kolia ta mtu na yeko. Oyo, il y a qui même avant-hier, wana. Elle était chez toi avant-hier. Chez moi. Et souvent, le week-end, elle n'est pas chez moi. Oui. Dis, arrête. Dis, non. Dis, c'est hasard, hein. C'est un hasard, vraiment, en tout cas. Même, gars, je n'attendais même pas, vraiment, en tout cas, que tout comme un petit point, oui. Mais ça, par exemple. Oui, c'est 6 mois au bain fiançailles, vraiment. Ngai, vraiment, je connais toujours l'extangata photo à moi cité. Et ça fait tout ça très bien là. Et ma fiancée et en même temps sa femme. Mais oui. C'est là. C'est ma femme, hein? Je retire tout ce que j'ai dit tout à l'heure, hein? Mais vous pouvez tout reprendre, retirer et reprendre tout. Ma femme, depuis 6 mois, vous en avez déjà. Ma femme, tous les jours, à midi. Mais nga na ko kulia penda kulia na kulia bupu. Mais na mona kama atide. Ah, basi bazaba ndoki. C'est pas possible.
il n'y a même pas la photo ici sur le Bogotana. Oh, mais écoutez, lobby qu'il y a azali moitié na fiancé na yo. Na ibiso na ibité ça na wolo ba na konini mais ngana yebi que ça fait 6 mois que babo tu le cousin ne oyaye ba yebi que tozo barana. Il y a la fiancé na ngai. Bomengo, yeyo. Oui, Bomengo. Oui, Bomengo, ma fiancée. Ah. Alors ça. Arrête. Mais alors, là, il faut casser. Hein? Tu dois casser, puis c'est où du casser. Il faut qu'elle m'explique qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. Mais, Inga, oui. Donc, il y a qui n'a yé. Il y a une situation, il y a qui n'a yé. C'est ça. Si je comprends bien. Mais dis mon cher, Naïd, que c'était un hasard. Mais quel hasard? Il y a 6 mois, il y a chancé naïe. Il y a 6 mois, je vis Nangaï. Mais ça m'étonne que vraiment le parrain va être parrain de sa propre femme. Vraiment, en tout cas, c'est très grave. C'est très grave. Au moins, mon cher, ça, c'est un compte à dormir debout. Non. Ton foyer est perturbé. Non, Inga, non, Inga. Élément où il faut mettre la foyer, les autres sont à l'aise. C'est quoi là comprendre. Non. Mais mon cher ami, c'est pour te dire qu'il y a un bref. Nasali Anguna, mon cher. Pour te montrer des preuves. Makambo ezo le kanaka tenda kuna yo na yebisio kezo sepelisa été en tant que moninga na yo. Preuve mususu yango. Preuve yo zo soko za ko douter nango. Et pour na ko yebisa yo siko que ta fille Mindondo. Oui, bien ça je le sais. Ah bon, l'auteur, Mokolo Zeminan. C'est le petit cartouche. Oh, ça va. Ah, ça va. Voilà, au moins ndenge foyer na yo baby. Ce qui n'a pas eu de ça, aux arrêtés, c'est après voir un nyosu. Au lieu qu'on dit mangote. Ça va. Ah. Mais dès qu'elle met pas ici, elle est partie. Ah. C'est ça la solution. Et vraiment, oui, c'est impardonnable. Vraiment, ce qu'on réussit dans votre tête, foyer est perturbé. Les Bomengo. Hein? Chaque fois, tu es naïa quand Les Bomengo. Elle vient d'arriver. Hein? Yakawa, tu serais à Wate. Yakanano. Kurate, Yakawa. Chérie, Yakanan yo awa. Dans ça, la chérie awa. Je ne viens pas là-bas aujourd'hui. Oui, mais je te dis bonjour, Jean. Je change de comportement. Au moins, il va pas y avoir. Au moins, c'est plus au passé. Mais il faut changer d'habitude. Tu dis bonjour. Ah, Zambé Peri. Hein? Ah bon? Zambé Peri moto. C'est ça. Cette photo, il est là, vivant. Expliquez. Je ne comprends pas. Tous les jours, le week-end, tu es chez lui. Vous êtes fiancé il y a 6 mois. C'est tout. C'est connu de tout le monde. Voilà. Avec ça, c'est une invitation pour que vous vous mariez. Allez-y, expliquez-vous. Mais chérie, voilà. Comment? C'est un problème, Banda? Yo, ils en d'accord de Pumbulagon. Il y a 6 mois, vous bandez les balles à Naye, du chantage. Bafumbo, on a zaroulier à Ndako. Et Nicolo, entre les lots avant-hier, ça fait 6 ans ou 10 ans, elle était. Voilà, mon cher. Au moins, elle va partir. Parce que Ngaï n'a mais c'est sûr, oh, yo, Kumba, yo, il y a qui avant-hier, Yémou, Talambachang. Comment? On le bango bien autour. Vraiment, moi ça boy, yo, ça
oyo wana foto kanga ina Nana namba kidoko pai na yo. foto oyo ya ndoto Foto wapi? Foto wapi? Ça, est-ce que ça monté? Wana. C'est ça monté sa réponse, hein? Est-ce que ça monté? Oyo te, oyo te, oyo. Mais ezali ngai na. Alors. Mais photo na basali yango montage. Ah. Nana montage Ma photo na ye na mokolo nini chéri ngana sina bale pai boy. Undimi chéri ngana kukutika libala na ye pai boy pona landa ye. Ngana te na ye wapi vraiment, hein? Nani a monté yango? Non, c'est exact. Je comprends. À lobby boyer. Cette photo na ye bazwaka ngo avant ngai na kale. Tozoka ngai na ye te nga photo na ngeza mususu yende mdake ko bamba ngo soki ndenge na ngo montage. Donc on fait le montage. Mais toi tu m'étonnes mon cher. Quel étonne? Tu viens de dire que tu as fait ça na Kanda na Nko. Ngai na lobby na yo, ce sont des preuves. Mais preuve yo moto monter ngo kama photo na ye. Foto oyo ezali moko ezali mibale. Foto eza moko eza comment? Mais c'est un montage. Quel montage? Non inga. Non. Tina. Makambo osali ngai obosana kosala ngo na ye te. Oyoki ngai? Yo yakotanga kuna oza libre. Ozali mwana mwasi nzoka nde ozalaka mama na kati ya ndako. Voilà. Hein? Voilà. Wana nde yo oyo, donc cette photo ici date d'il y a 20 ans pour toi. Ingana lungwana ndako kaka. Ah, mama tika. Ndako makambo yo lukoka yango yo. Ndako ese baby pona yo. Di. Mwasi na yo azali monzele mon cher. Monzele c'est ton épouse. Wana ne mwasi. Ah, le. Atako na beli liboma ngo. Atako tundokia mwasi yango sheri. Dela liboma ni. Ngala ujoke ne ba mususu. Tina. Pona ngai en tout cas esili wana. Kutika osa théâtre na bino mutu wana. Comment? Mon cher, je t'amène des preuves. Yo bima na ndako kende kozwaka ba fiancé boye. Oya kokota ozo boto vanda na depuis. Attends, mon qualité c'est dunya. C'est un numéro. Dis-toi alors. Attends, sango ya papa la mela kama pale mususu. Izola gatiti akana kende. Inga kama ngapi. Na kende kaka. Osambo ya boye vraiment. Kono sama kama na tandako. Ça va bien. Yeah, yibi kombo ya Tina bengeli ondenge. Tina bengeli Tina tutane. Kasuka bengeli Tina. Iza kumotete. Nerio benganga Tina. Na misi ya Inga. Iza Inga mbele se kombo wana. Inga na ufanda wapi. No. Ufuta ngamandi na ufanda na ndako tena. Kaka. Nala sambo ufuta ngamandi. Sois calme, je suis là. Yaka. Pako siko mwa malamu Msiko kama malamu ke sava. Na impe minga yote semeki na muyombe gauche. Ba utitiela moninga kaka wana lobikota na kende kutika yo ngabikota ka supese semeki mboti te. Bande. Kabiti ngana ko yakona tala ndenge na komi poussière yo mugo yibi ndenge ntela kuma kona même na voiture faut bête. Bongo yevena yambala en tout cas za malamu soka yao. Mama ngana zara ka ba nyoko ba bilo edele. C'est un type organisé. Ce n'est pas Seleki. Passe, na évité. Mais tu vas dans la carte d'Akwa. Mangana komi na suka. Mukuma no soka na kata na ipa ya Yesu ne. Ndeko na yo alingi ko kakoma lilobate. Yena madami na yena iso mwenga kasi. Wana kushu. Ngande ina elewa na mataka na voiture ote. Kaka voiture ya dudu. Tumataka te pa kukande to itaka na ndaku no mukutu. Ngala mwa soke kanga na robima. Lopango to kanga msuna monika mama ikawa zobima. Ndeka msuna belelie ba meminga. Voiture dudu na mataka nguli susu te. Ngana dudu to vanda ka boete to sololo. To vanda ka te. Mwana mataka ute yo mataka te. Ngana mataka na dudu soma ya nani. Asabela madama ya mwasi na ye na mwana na bango ya mke wana. Utunga kwa nzambe pati mangai. Sasa na ndio kulo. Ayepsaki mema taba mama milondo. Mama azana nika. Na sina yepta bango batiba yeba. Mama penza soko kaka sali azalakana. Na yebite soko nako yepta ngo wa poba oyeba libela. Pona za mosadi kati kwa na sala kana mbona makamunyoso ni sala na pasi pona mama na mwana. Ndeko na ngai oyo vraiment ndenge changer comportement
jusqu'à présent soki nalali nazoyoka makambo wana ndenge soki naza kokanisa yango epesaka nga vraiment souci kovanda kaka tovandi televizio ya ndako oyo soki oyebi nanga sena ekende ofungula nayebi nde bafungula te mama ayebi nelo nakolekisaka te mama kaka bible mais mama tina nasombele nini bangombe bombongo oyo mama alobaki ozwa ofuta nango transport oke na pressing na minute otika babilamba kuna alingi susu yo sokolaka susu yango te sikoyo mais lero komonaka ta ezali okei te patron ça va comment nzoto ça va sikoyo oyaki nde nani ntomemi ngai ndeko na ngai muyombe gauche azali auti tiela sikoyo bon so ozongi opesa mbote ça pakulu situ bikeko mibale banda ya atia bikeko na ndako ebangisaka nga place nalingaka kuta ata omona yango te décor anini pakulu nga motema nange ebetaka mingi na bikeko nalingaka yango te ça va oyebisa ye fuma olobela ye pafoka losambo semi kotika losambo te amasala ndo osambela te emesongana nayebaki liloba te me na ndako nga naza te me nyonso namonaka na basalaka wana eya bisalela mpo mwana nzambe abangaka moyini satana te soki nzambe etenga na ndako oyo memoye te mponga vraiment ekamisaka ngai bido akende kokoma ndenge wana non je ne sais pas je n'ai même plus nakomaka mokande pa ya oncle na mboko na expliquaka ye makambo na ye lokola ye sakomi mokolo malamu yokuto ye donc ozomona kidia tika nayebisa patron projet nga mpe tika naloba mpona profite mpe occasion nayebisa parce makambo wana mpe soka ngai nga mpe soka ngai nde makambo elekaka na ndako awa donc ozomona mama bomengo wana madame wana la reine ye azali wana so bobimi na ye ake bokotika eta mosu na zanda ou bien na nganda surtout nde banganda bamuziki so okotika olobi bon mama nazela yo kende mais omoni place otiki nga bia namoni natiki yo na muziki jo omoni otiki nga na muziki otiki nga na hôpital obi otiki nga na zanda ngabe nazali ntango nayaka soki naza koloba nini ntango bayaka na leki na ye wana kokangelanga mpo ozalaka boye tolobi awa ntango okomona ye ofundi nalobi problème ezalaki patron sokolobi na azali awa mwa mwana ne wa moke wana ti nayebi kutu place aza patron azali soko olobi na ye pakolo patron azali soko omeyika koloba nikalika moke ya madame olongwe linga mosusu te olongwe mosala bo oyebi lelo oyo pozwa mosala ifo ndima kaka makambo nyonso te yo lokola oza ndeko na ye meka nanu osali bareproche eloko na ye mpe yango atekutana na ye tosolola nanu apesa ngai nanu baide na ye aza kokanisa nini na vie na ye comment il doit mener sa vie ce n'est pas comme ça koko mene vie na ye mama okokoloba molekidia patron quoi te nazotila patron soka non nana lobaki ne ofungola porte mpo baza kotawa natikaki mibeko wana natikaki bainstruction bato bakota ana na ndako aza bandeko na yo non grand frère oyaka ozotomboka mpo na nini kibisana na motema. Bonjour, je m'appelle Véronique Kounandouka. Je suis originaire du Zaïre et c'est moi qui ai créé ce magasin, Paris. Satoru Django. Mama, Shanghai Paris. Paris na poto. Django. Mama m'explique. Moi, mais c'est ton évidemment la maison. Voilà, maman. Satoru Django. Magasin des Oscars. C'est maman passe. Il a même regardé le côté maman très bien. Qui ça ça? Yo, na Paris. Merci maman. Mama, est-ce que maman passe à sa canne, il est pas la photo. Donc, je suis pas plus de mon angana. Maman passe. Là, je suis ça, ça vient au dos comme on va aller à ce que la maman passe. Maman. Maman passe à moi ça. Bonjour, maman ça ça. Tu as tout bien mais. Attends. Là, il y a client pour toi, tu me fais bien. Ouais, c'est là que ça va me tirer qui ça ça. Si on met à Paris. Chez maman passe avec la ngaya ko tala na. Yo to le chemise. Donc on a là ti kutu. Ai ba to mi se. Lelo ko to ngira ngani se na ye moko. Na ebita. Bon ko to.
magasin des Oscars. Bonjour. Mama, bana nanga liboso nga mtu naza aswafe. Ya lobo mama pasa pa tongela ngai. Mais vous êtes bon, moi la ndenge ko. Mwana mama tikako. Mama simela na bila mama na boye. Oh, yeah. Oh, ya tomba tena kisasa. Sasa tuona kauli kwa kisasa huyu. Sasa. Mungu wao ananiende ya kwa bitu ya Paris. Moi, je vais me dire la jupe, hein, pour... Encore quand tu peux minutes. Aïe, mon pauvre, donc t'as la hache à monter. Et maman, bon, la mini, et qui parle les autres. Et bon, tu vas faire la bouche. C'est vraiment pas ça à Paris. Ah, mais ce qui ça, c'est solo, magasin des Oscars. Mais là, on va tomber sur le coin de la eh, yo mo ko mona kala. Paris. Ah, si. O yesa tuka na magasin. No. Bo mona na ko lebela ngai. Ni to ngai mo ko témoin. Na lebela ka bi na tisi e pai. Ba nani ba nini. Yange sili mama. Ka sikoyo. Ah, merci. Kana kai ko yeba. Mama, Château Rouge. E yo bilamba o tsana. Ah, Château Rouge. Magasin des Oscars. Château Rouge Paris. Kaka ko ko magasin mususu tena. Ah, na Paris. Biso na ngamo ko témoin mama. Bo mona kele kwa. Ozotala? Mama na ngai. Ba ndenge na ndenge. Ya basi pai. Ya mibali pai. Antuka Paris. Ya ba jeune fille pai na ba jeune garçon. Bon. Donc mama passe ayebi. A discerner moto na bina azene na bila mana yo. Mama passe la tukisa. Dengo bongi ya. Paris. Dengo bongi. Na tena modela Paris. Bongo ngai mwana mama bongo moninga kumiso kumisa ile. Bana ngapi na bongi tena? Kona jeep mama kitisa mke yo simba kana alo toki na kunza mingi mabe yo simba ka kuna ngana na moni kiwe ngeka na wana kake yo niso ngama ko temwe ba nge wala ngai sasa na kutoi loko matoi na ngati dada kitali yo kwa daiko zoro mezi loko matoi yango yo ba kolie yango wana donc biloko nyoso zali wana siba parfait parfait Koma tena kuna kutumisa bilamba sikana na kutala kuna tinga miso na ngande miso na songi sikana kanga ya unasala shughuli eleki mwana ngato ba pata ngoli kama yako tamu kama lingana na Paris boye na biloko aboye ebo mwa kola kaboye te ko ya wala te pa miso to yebani ba titi yango to yebani so to tell moningo to biye oui eza titi ya qualité bongo ile to quantité to na pota malade mwana ile ba tu ya Paris mama etana to la ba titi Mwana zalia wote. Loko telefone pesa nilete tutasema bana kena zalia na Paris. Ndenga nazo so biloko bomengo ko tangana pika moko. Mema no. Pika moko telefone. Nanga na Paris mikolo nyoso mama mena wasema mpata sa fongoli sa Paris Lix na poto. Fongoli si Paris Lix azotonga pe bidamba na kati ya Paris Lix. Paris Lix magasin des Oscars. Na Château Rouge. Paris Lix, aza unique. Et ça va pasa, merci par le big. Comment il va quand on a besoin de ça, il y a pas d'accord. Mon logo nanga mbele ya malemba na zaki tsayo. Na bana ko logo tuna moni. Et puis biso nanga moko témoin. Wana ko maka twa beti ba ku mukero Paris Lix. Yambola. Merci mingi mama. Basunga yo. Paris Lix. Non. Nana le bagage au fond la porte pour pas quoi dawa. Mais tu veux quoi na? Patron, na tigaki ba instruction ba kota kana nda. Azaba ndeko na yo. Non. Mama. Grand frère, yeye unatomboka pona nini? Kiti sana motema. Pona nini boyoko? Ponde kuna mobali te. Boko musali kita? Nikita ya nini? Bako bake yomo ko bengana ki bango ndako. Omoni yaya ili ko bani bake ndenge kune pa yaya. Yango na yaya wapo kufandisa bino. Doudou. Papa. En tout cas, c'est mec qui est aussi qui mingi.
c'est pour la première fois que mon gongo na yo. Il m'a bien parfois na banoko zoyo na éviter. Les élèves faute na yo te. C'est mais qui n'a pas montre pela pela. C'est pour la première fois na yo ka voix na yo. Lokolo ye kutuna sepeli mingi po makambo pe sila na kati anda ko. Et sila penza. Bongi sana na situation ko biso sto koma bien. Nga sana problème na mutu te. Donc si mingi là donc ko yeba ta cousin. Alors déranger ko ya koma wa. Ni bazana. Qui makambo ko ina ndako fuba kende pa ya. Moi je suis Lucifer. Enfin c'est elle qui est venue vous déranger. Maintenant je comprends. Vraiment c'est pour la première fois que mon gongo na yo. Mais makambo nyo c'est ko leka wa vraiment vanda na yo na yebisona makambo na zanangwa. Doudou, tu es le seul responsable. Bazali mi balete, ba responsable yandako oyo ezalinde yo. Mais toi tu continues à mener la vie au brio, Doudou. Ça ne va pas. Nous avons bien nous sommes baby. Ça commence d'abord dans le foyer, dans la famille, dans biso. Si vous allez avoir, vous organiser famille na yote. Le jour où tu seras directeur ou PDG ou je ne sais pas ministre, mais tu ne feras rien faire. Mais ça commence ici. Aux amours, tu as harmonie na kati yandako na yo. Moi c'est la première fois que mon gongo na ye. Na zwa pardon excusez-moi na zwa kayo mabe ya pamba, mais faut y ndeko na ngai oyo. Tu es le seul responsable ici. La famille est responsable, c'est le papa. Comme c'est toi qui adore les coutumes, il y a le limite ko benga na basi na vanda na banga mais tu as harmonie na ta famille ezala. Moi na zala calme. C'est mec qui est la calme bangonyo. On est cousin biloko les olo baka yango ya boye. C'est ce genre de causerie qu'il faut entretenir les gens. Mais la fois dernière c'est ça c'est bon. Parlez-nous de l'harmonie. Comment moi si mon basi mina mobile na bango bana tout ça. Mais si ko nani akotia yango mutu akotia yango ezali yo mutu ezali chef de famille awa bazali mi balete ce n'est pas nous. Yo mutu akotia harmonie awa. Il n'y a pas d'harmonie. Mais c'est toi. Yo mutu akotia à l'aise. Yo mutu akotia à l'aise, c'est des abos du jeu. Koko za la l'aise kola baninga, tala baninga ndenge bafandi. Oyo attitude ni logique. So makambo ya mwana soki na tuni yo tu ne sais même pas. Peut-être mobile yango pour yebiete. Non, je sais grand frère, je sais. Et puis yo à partir d'aujourd'hui à Saint-Instant au Senga bolimbisa ba mama na yo oyo na ba kare langage yo bandi ku mene bango epai na bango. Ce n'est pas normal. Même ba bota yo te mais ba tali ba mama ba za ba mikolo na ba mama. Ba na ba lobby yo pe au lobby au tomboki bango so ba tomboki yo po tomboki. Ça ne se fait nulle part. Na ba kutimi na biso sala makate. Faut que Senga bolimbisi na ba mama oyo na papa. Et à l'instant même, je préfère, hein, cousin. Ah oui, à ça, là, aussi, quoi. Pendant que vous êtes là, parce que sur le pays, tout le monde, comme à Tamoutou, c'est ce qui va. Là-bas. Maman, Lindy, ça, on a ma baigne sur la salle. Solan, telema. Naze keram logo la, on a yesu ma tia, te pour fouga mélan. Au fond de quand le bigage, maman a Lindy Sangai. C'est mes qui ont zongi ça, la Limbici aussi. Bassa Kandé. C'est mes gars, Nazari comme maman, Kandani. Oh. Hein? Nazari comme Naïte. Répète. Maman, Lindy Sana a baigne sur la salle. Maman, je suis là. Lindy Sana ma baigne sur la salle. Nani. Ma bon même. Lindy Sana ma baigne sur la salle. Madame, moi, je suis à l'Imbissa, quand on a un problème. C'est pas qu'il y a une somme à il faut que l'Imbissa calibé la libère. Ça ne veut pas dire que le Bika Kaboye, parce que le Bika Limbissa, le Bika Kandé. C'est profond, ça vient du cœur, le outil de mon thème, on a eu mon corps. Papa, dis bien, apportez la boisson. Parce que si on a fait, pour mettre ça dans la tiaque couleur. Mais ça n'a pas couleur au Kangama. Le cousin va faire une mode de terre. Besoin vert, va faire ça. Chérie, tu mets la verre, mon con. Oui, bien sûr. Comme d'habitude. Cartouche. C'est dans un secret. Mais, madame, papa Guilia, où est le chauffeur? Allez, Banda. Allez, on se salue, on se dit d'abord bonjour. Attendez, on se dit d'abord bonjour. C'est ça la réconciliation.
Lungula elongia mawaya nani? Cousin, hein? C'est comme ça. Chérie. Cartouche. Ça va? Benga papa chauffeur. Maman nzele yango. Benga papa chauffeur. Papa Gidia. Moto ekiti penza boye na moto. Mtu mimi yawa muyombe goshi. Ole. Alingo koma wa ja kombinator. Tu dois faire ça parce que ça va moi. Quand tu yoka na wa danda ko yo. Mugule za ishi. Voilà. Gabe auti tiela moya koma wa data kina poussière. Non, j'étais cousin à Oyaka. On ndako na yeye. Muyombe goshi. On ndako na yeye. Merci chérie. Mama vele da. Surtout que la faire mon côté. Ini betul bahasa kan televisi sikit sentai sikit dengan ini. Oui. Kalau c'est la coca cousin. Ko wele la. Moi ma vie. Mana pio. C'est ça que vous me bien. C'est la raté. C'est la mapenda. Na ko mele. Na pio ya boy. Umela. Pagi dia. Patron. Tengo yo bier na yo anu. Guys, patron ya no na mela. Patron. C'est mon nom. Merci patron. Ba lobi réconciliation boyokani. Merci patron. Makameza kani na patron boswane suka bobo. Mais pour remercier nani cousin. Celui était mbele. Yekite tudolo ba nini hawa? Patron. Yayo zaki libanda? Oui, patron. Melango libanda. Patron nani ya madame. Yaka, hein? Ndoka madame. Aza libanda? Mais attendez, surtout si ici comme là. Batwasaki bazo leka baza. Loba na ye, hein? Nani? Loba na ye, hein? Yo pezera mutafisa kubate. Madame Agoya. Balobi na madame bango baleki adanda bango na hôpital. Nini? Madame adanda bango na hôpital. Pona nini? Asala accident. Nani? Asala accident donc grave moyen te bayebi te so ba. Papa chapeau azara mayele. Ukasuzu ba ko yo ba ka ka. Pas possible ça. Hein? Ça va pas comme ça na ba boyo ko papa. Nani asala accident. Ndeko ya nani ya. Ko nani? Wa ya kana ndabu ko nani. Hein? Nani? Nani mate. Oh ya kana. Bana kana na hospitali nani na Cartouche. Teo Cartouche ayebi. Oh baya kami mingi na mama. Patron inga. Te. Patron inga za camarade ya. Patron kwedi. Bon kwedi. Non. Ah non, dis. Mami, asale accident de kuna ngai. Mona ponka sababu na tena sana mimi voiture kweli na dipulo wana. Bande ko yepe Pendo ya nini ya pona. Bon, il faut te kende. On va se rendre compte, hein? Chérie, faut tika la na. Moi je peux kala ke mama tu kende kaka. Tika la na bino. Kende kaka biso nyonso. Ego sasa solola. Tolingi nanu. Boye na biso mwana na biso mwana we aza kunepa na bino. Mama fana na ngoyo kana mafamu tuzana ngoyo kusolo. Tolingi boye na biso mwana we azepa na bino kuna. Pe makambo gozo kwela biso dezo comprendre yango ti. Biso na bino tosali lokola famille. Mais ezopesa biso mawa mingi mpona makambo ezokwela na ndako na biso. Po epa na biso likambo ya aksida ezalaka pamba te. Aksida ata ya moke na ndako ezala mwana ziki ezala likambo nini oyo ebengami aksida ezalaka pamba epa na biso te. Il faut likambo moko ezala na kati. Mama yo avandi lobi kaka ndeko kusaki sanza moko na aksida oyo asalaki. Lelo na tongo kwedi asali aksida mosusu. Bon, na ndako moko baakside koya boni. Toyoki makambo ebele mpona ndeko na bino avandi wana. Ke azalaka mwasi moko alingi bakisi akotaka banganga mingi asalaka bamakambo ndenge na ndenge. Toyoki makambo ebele mpenza. Bavandaki na ndeko na biso ya mobali kwedi mpe libala wana soki bavandi
kaka po ye moko kwedi alingi mwasi na ye biso bafamille tolingaki mwasi oyo te o mwasi na ngai nalingi ata na bale mwasi mosusu me ye mwasi na ngai mibale na kovandisa ye ndenge bafandisaka mwasi ndenge bamonaka kwedi ayaki mpa na bino kuna bango na kwedi baboti mwana moko mama tina kuti mama ye eza te mpo eza makambo ya soni vraiment pardon yango tolingi mwana na herve kwedi alingai kozwa ye alobi te namibongisa nanu mpo nazwa na mwasi na mwana naye basika nini ndenge nini nakopandisa bango anatanda ndenge aza kopala epa na bino bafamille na ye yango tozelesa bino kebanda lelo mwana na bino atika mwana na biso tranquille po bandenge alilo ya komema ye ya bakisi na banini ti suka na suka moto akoya kokufa tala ndenge mwasi alingai kokufa ye moko kodi siko tozo banhôpital eta na ye eza malamu te bongo makambo boye tokosuka wapi mama ndenge ezokende wana babotino bango wana oyela biso mwana na biso yo ovanda odevrie vi na yo na ndenge na yo po biso tosimbaka kisi te na famille na biso ata bomani na kisi ti suka na suka ekobima kaka yango makambo nga nazalaki nango nayebi te noko soko oza na likambo mosusu ya koloba ezali kokamwisa ngai baninga bazosepela famille na ngai kwedi mwana natiaka motima mwasi na auti kosala kitabo lelo ekolisi mwa mikolo boye ye mobali asali lisusu za kitabo na makambo ya mwana mwasi oyo baza koyebisa ngai napekisaka kwedi ngai lelo nazozwa mikano nazali mokonzi ya famille oyo ngai nakoloba moto akolekisa aza te bino nyonso oza bana na ngai na kati ya libota na ngai bafamille na ngai batikila ngai makambo ebakisi te oyo ya mwana oyo kwedi mwana nazokutia motima ya ndeko na ngai ya mwasi abuti ayi komemela ngai makambo soki akenda kozwa mwasi oyo ya mibale te famille wana kuna ekolo wana bazalaka makambo ya bato bakisi nyonso pasi oyo ezokokweya ekweyela bokilo na ngai na ndako eyo kokweyela ye mwana ezali kaka ezolongwa kuna epai ya mwasi na ye mobali nalobaki na bino nini ngai nazokoyebisa bino kuna lelo ngai naza mokonzi ya famille biso na famille na biso ezali na ekolo ya biso soki noko alobi moto mosusu alobaka te bomema mwana na bino boyela ngai mwana oyo mwana na ngai kweli abuti lokola akei boye libala esili ata mokolo moko akozongela yango lisusu ezali te ye kweli kuna na hopitali nzambe akosalisa ye biso tosambela toza na likambo ya moto te nzambe akosalisa soki abimi bino nyonso nakosangisa bino moko akoloba azali te esili kaka bongo lokola nazwi mikano bomema mwana na bino obina naye bon papa merci mingi na ndenge bolobi na ndenge navandi awa nazali komona ngo ndire eza théâtre ndire ezali rêve donc je ne comprends pas très bien ngai nayebi mwana mwasi oyo azali motu na famille na biso te azali mwasi na ye ya ndeko na ngai oyo avandi awa monsieur Dudu mwasi apesela mbongo avandi na ndako na ye azali ndeko na biso te mwana wana bozokoloba wana azali mwana ya Dudu ndenge nga nayebi mwana wapi mwana oyo aza na ndako botangi kongo mwana wana akotami nga nazokumba makambo yesu ya kwedi azobokola nga na nda mwana wana mwana tozokende kotala mwana ya nani mama yo ozodiskute tenga nazokamwa yo kodiskute esemeki aza mwana na biso moto ayebaka mwana azaka mama ya mwana yata confirme alobi aza mwana na bino mais soki totali malamu elongi ya mwana wana na tata oyo nakwedi so totali malamu aza mwana nani oyo ezobima wa nde tozolanda herve aza mwana na biso kombo herve anga moto napesaki ye alors soki badifrite ekomi tu ne parles plus tu es là comme un monument sikoloba nayebisaki osika vi wana ya désordre toboyi yango tala bandeko nyonso bakimi yo
commences à imputer Bandeko parce que tu as trop de problèmes. Tu as le problème de Koya. Na limu suko panda wote ngana kena ngai suko zana problem ngana tuzelo nda kulitwa arrange problem wana mais sinon oyo mwati oyo azali ndeko na biso te azali mwati na ndenge na yebi ba version wana mzoko pesa ngai tu n'arrive pas à comprendre mais de toutes les façons azali ndeko na biso te azali mwati na ye ngana kena ngai arrange kasi mama ndenge temeka uti koloba yo mama muto yebaka mwana soki aza mwana ya nani yo muto koyebisa biso mama tomboleni mama nanga basi ya kisasa ndako oyo olukaki kokota yango oyo te ntongo lelo ozotala na se kwani seme itika koloba na oza na pasi nayo na libokongana kufa ye atikala na ndako te ndako yango oyo papa nazokamwa ngai nazalaki koyoka nazokoyoka azwi mwasi ya mibale ya wapi ya nini mosala nini lisusu mwasi oyo ofandi nini na kati ya ndako bongo na yo mpe mobali ofandi na mwasi na kati ya ndako osoki ateke mwasi wana azaka na libali pa aza na mobali mosusu bozaki kofibela ndako yango ndenge nini nakolakisa noko mwasi yango te bokobomba lisusu mibeko ya bakoko te biso likambo nyonso noko moto asalaka kasi otiki mwasi na yakoza mwasi na bokeye na biso okosala na ye nini papa bandeko omona mutala akolekana njala lati soki ya bakoti na bango soki veste olobi mobali yeyo nzoka nde aza na mwasi alotungisaka ye na ndako telemako makolo ebukani te so nipekangaka na makolo te telema nayoka kokende isoko otali mpe monoko aza kopelisela ngai wana mona likambo ya somo te bango nyonso oyo ezali oyo eza kintoki pende lokaka kintoki pende na mokili bokolo bako bato babimaka na butu balokaka na pola kinga mutu na soni vraiment papa azangi na eloko akoloba komi kaka je mais je ne comprends pas mais azangi na eloko akoloba te na soni lokola tozali naloba nini na mama na mwana patro ye wana nayebisaka bango nazobi patro azali wana mama akanga ye na kisi patro lokola yo ozali ndeko na ye patro soki atomboki mama azalaka na vere moko ezali awa soki azwi vere na peti patro mai esili papa ata aza na kanda ndenge nini mama papa azalaki na kana moko vere ya ndenge nini vere wana soko mama abibi nango kaka patro amoni alebi mbala moko mai achange mbala moko akungokangela yo lokwalo mwasi na ngai patro bogarde secret mpo na ngai moto amona vere bongo ya change bakulutu ngai nayebi na place abombaka yango bikeko nayebi soki omukwanaki bikeko eza siste ngai esimbaka nga te place abombi vere wana ngai nayebi papa abokende kozwa sambe ozala mabondeli te bandeko ozala moto na mabondeli mama na nga mwana obondela nano ozala mabondeli te likambo nini boye ko esanga eloko te makulutu kindoki nepala biso mama mama patron ngambo tunayebisi makambo liwinjia nayebisa linga monaka ngo soki ayeba oloba eza ngai ver wana nga na banda omona ngo bien te bandaka ngana kuzwa mosala mosusu wapi oko okumi ondenge nikuza bongo yeye ndenge nini Bomengo grand frère dudu abana koyebisa yo nini
Ces femmes que vous ramassez dans le riz, ils ne changent pas, qu'on change jamais. Pourquoi changer? Elles sont les mêmes. C'est quoi ce qui Ngana yebisa ki yo kanga motema. Est-ce que c'est mec qui aussi au même pas docteur? Pourquoi ne pas munga ngaba pourquoi qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça vous date? Si que yo comme qu'on mène vie moko ya légèreté, vous allez ramasser les femmes n'importe où, n'importe. Si que tala makambo ya soni ya boye biso ba oui. Tu vas poser Tonzel, Solange. Papa qui dit? Attends. Nandima kite me nandimi sikoyo. Sengi bino bulimisi. Esprit nini za kumemangai pona ninga mwasi wana makasi. Ah mais quel esprit? Tu connais l'histoire de ce verre ici? Quel esprit? Histoire de verre, oui bien goûté. Mais n'a pas douter encore, cousin. Ah bon? Douter de ça? Toi tu continues à douter avec les satans. Il suffit que Atia le colonel Awa, elle est en train de partir. Oye bien, dujundengi nzamba Yesu Masia sera loba. Loko sengi bolimbisi. Na nyoso amabe yo salingai. Ebera bambula. Nga pena limbisi yo. Mena sengi ebanjela lo sambo ebanjela ya nzambe. Na sengi de foto kende ndaka nzambe to kena ba culte. Nyoso oye bango. Je. Keno za biloko na ye. Bimisa. Biloko na ye. Il n'a pas encore rentré à côté de sa chambre, il va me mettre un biloko mususu. Cousin, il n'y aura rien. Boni boye ko malanda mama na yo eloko novandeli biswa bakaprisa pa mazela so mama bino aleki yo po leki olandi okei Doudou, prends une décision. Il ne va pas commettre il banda, c'est fini, il est parti. Il part. Pombe na mai nano ya pio bandeko. Mwalimu aye ya nzambe zala na kata ndako. Ah, pombe na nani ni mwambi. Ah, mama nini boye ndondo nini? Ilo ndiko kelema ya yokele biso mawao. Oh. Baba na sala accident akende kuno pa tuma sala accident. Okelo luka ver na yo ha. Ver no ese pasipaki. Engwan. Siman vela. Na mwana akanitaja zaki mwana ndai porke mwana yo ale budele na tele na mama na bino botika mwana va kende ke akende seka ta ko seka bandeko zaman na seka ta bandeko bomba konta bo azui na ni papa mwana mupatia wa botika mwana za mwana mukia miyebi te mwana miyebi na ete bato na te bodim simponga mato yepe makama vere na biksi mudim no fa kolongola ngana musala te pardon Bon, Doudou, je crois qu'on a terminé. Bon, je ne sais pas ce qu'on peut encore faire. Doudou, faut baliloba nzambe. tika kende mama tika kende zo mona pasi ya nini Faut ya ebaki lindo banzambe tango monisa biso pasi mabona banzambe pa Yesu bisika bizali ebele basali bazali moke mama okoyangonangano Yesu mama mwana na ye wana azalaka kanda soko asilikia ata alili opektika ye waka na ye te otika esika bandeko tanga mwana azokenda kolela botika mwana bandeko